la présence de Bino. Zamba Baxasso est belé le corona. Là, tous en réunion, vous comprenez déjà que tous en réunion parce que tous les futurs candidats na biso ya malema moto azaka pe na soutien malema kasi. Donc tofandi lelo poto meka oyoka pe idée na ye vision na ye par après réaliser les questions réponses toyoka pe ma préoccupation na bino moye ko sans plus tarder na ko pesa parole et pas ya moto oyo asali ke tozala wa asangisi biso awa. Il s'appelle monsieur Michel Openge. La petite parole, yende aibi ni ne fa lo bala biso. Merci beaucoup ceux qui to sala matana mo maboko isala. Merci beaucoup. Je crois que pour Toyokana très bien, je crois qu'il faut la téléma pour la au téléma. Ce qui vous permettre. Je crois que ça fait plus ou moins une semaine où la sensibilisation qu'il faut tout le monde en abino lelo. Nazali sous mutako se présenter parce que bandero bien bachouza na simananga ils ont représenté nga déjà. Nazanani nazamoko ya mokambia Asbel ya ngale manabiso. Retour na pourquoi Asbel ngale manabiso et salami pona nini. Oh et salami ga tant ko na moyen o to komi ko na ba élection de to sali Asbel. Par information mouké na ba élection en 2018 nazali candidat na Lukunga. J'avais travaillé, ce qui était très mal pour nous, parce que l'élection est salama qui battu beaucoup plus de jeunes, parce qu'ils ont idée de voter les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont un bon voté, à ça la raté, à repérer sa misoni. Donc, dans ma ponami, ça dit que j'étais le seul candidat à commettre la CENI. Alors, il y a une zuité. Parce que ce que tu as surtout les candidat mais c'est n'est-ce pas? Mais le seul candidat, le seul jeune au na komela nanga na epise ke na ndimi na zuité. Mais pesanga kaka résultat na yeba soki na zoki combien de voix pour permettre ngai na ba élection koya na yeba ndenge nini na ko améliorer ko travailler na bato to photo travailler na bango. Jusqu'à présent lettre na ngai ezongisa ma réponse te. Tina nanga ndenga longwe lelo to koti na kadima. Pourquoi to créer Asbel ngale manabiso? Tout cela qui est depuis 2017, avant même qu'il y ait une élection. Nabiso eza salité aussi longtemps lupango yo fani yango moko eza salité. Les canis nanga liboso ezali ke to banana liboso ko bongisa place biso tozali po to bimana ba avenue, to bimana ba quartier, to koma na commune, to koma na province et puis to ke na Congo Mobimba. C'est impossible que au banda lelo ko luka changement ya Congo Mobimba. Ya mesure que tozo travailler na kata parcelle na biso na ba avenue to fandi. Beaucoup de monde que ceux qui bisous to sali musala moko wana lobby na biso ko ikoza la meilleure. Beaucoup plus na s'adresser na biso ba jeune. Je crois que mutazana au-delà de 40 ans à Azate. Mais regardez ndenge makambo ça na ba élection. D'ici là beaucoup de monde que biso ba candidat to ya ebele pa na bino pour que bo voter biso to kende après lobby nango to bosani bino. Après 5 ans, vous allez remarquer que Batounio surtout voté qui en 2018, parce que nous déjà le centre de G Fungwami pour nous déposer des candidatures à niveau national. Lobby nango ko zala pona ba député provincial ba ndo kende ko déposer neto ko banda ko zonga pa na bino ba jeune parce que to yebi ke bino nde boza na force. Tant on voter nga na kiei c'est fini. Na ko ya ko zonga lisusu après 5 ans. Pourquoi ba sala ra bongo? Parce que à chaque fois soki ba yepa na biso bakenda maboko pambate. Il faut toujours ba monnaie biso. Apesinga polo, apesinga $10, apesinga 2000 francs. Mbongo nyo surtout o ba dépenser kana bazo capitaliser yango, bazo comptabiliser yango. Aibi ke ndenge na sali boy mbongo nyo surtout na pesi avant campagne, pendant campagne na ngai et pesinga par exemple $5000. C'est-à-dire ndenga kiekuna son souci est d'abord à récupérer mbongo o à investir et qui pas na bino. Ata soki bozeli a kotika la koya jamais. Boye bisangai nangalie manabiso awa. Tozaki na 5 députés auto votés qui au baza siko na province na biso ba au bazo diriger siko na kati assemblée provinciale. Combien déjà au bazo ngeli biso? Soki tolbi totanga ba kombo totanga msu kombo ya mutu moko. Netinga na ibika ka sur le 5 babima na ibika ka D. Willy Pelenda
na Paulin Ilwa oyo aza na Malweka biso ana Musei topona nani biso na Finda topona nani bango nyonso banda bakenda bakotikala suki kozonga te. Mais est-ce que makanisi nio baza yango mpo na bino jeunesse na rafraîchir ka mémoire na biso stade ya municipal o batonga na Delvaux déjà tobeta bale kuna combien de fois biso baje na ngale batonga yango mpo na biso obe batonga yango mpo totalaka yango. Lelo toza aba jeune boza bobetaka bale ngai moko mpe na banda kobeta bale bacamarade oyo baza bakomona elongi bayebi yango tobeti na ditis tobeti na baekipe nyonso baacadémie tout ça tozalaka na talent kobeta bale me moto akoencadre biso azalaka te. Quartier mobimba ngai na bino tobosani te. Est-ce que biso nyonso toza ba jeune nini oyo entre Louis Ndama na Dadou Morceau Ndamo na naleka mninga na obeta bale ndenge nini esalaka Louis Ndama bima ya bima te. Na nzela na ye mosusu Louis Ndama akutani na mutu akokai kotoza na baréponse wana me ndenge bofandi awo est-ce que lobi Louis Ndama mosusu mpa kobima wa te. Mais ce qu'on peut pas bima et là on y est aussi la poto bimisa bango na epo bo voter nga na epo bo voter ngate atende nga yeboye ayepo to voter te nga na epo bo voter ngate même ba mama bazali boso ana epo bo voter ngate na yepo nga na bino to battre campagne na nga bino bo voter nga parce que ceux qui voter bo voter nga n'est-ce pas mais nga na est-ce que nga na bino to battre campagne sur le terrain to ken to moraliser ba jeune o baza lokola biso pour que lobby na biso échanger lelo nde toza biso ni to beta winner na beta winner te a la majorité toza to beta winner pour au beta winner au gagner 200 000 il faut aligner combien de matchs biso na bino totangi classe na recherche opérationnelle ba biso probabilité le 41% te yango mon to sala liste en na suka to sali to kati yango est-ce que ba jeune baza ba ko sala misala te lelo to lela a to lobi ke ngale meza salité est-ce que politique ni ba tcheli biso pour que to comme ça ngale mana propre ce qui ba lobi ke lelo jeune nyon surtout ba tcheli salaire ya 500 000 to mona salité te na ngale to mona be to mona te. Est-ce que tu veux comprendre que lelo to tu politique ya malam to lobi ke lelo oyo ngale mana biso o photo changer yango ngale ma eza kito kaka liboso ya commune na biso. Un jour, je suis en mariage, je suis en Ngalema. Et l'autre, c'est là qui est révolté pour que tout le monde réfléchisse à Ngalema. Je suis assisté à mon mariage. Il fallait que je sois soulagé. Il faut 100 francs. Imaginez que déjà, dans la municipalité, dans la maison communale, avant qu'on ait besoin, il faut foutre la ngombo. Est-ce que tu comprends? Lelo Oyo. Pendant 5 ans, déjà, Ngalema est pesi bisoni. Otoko beta tolo ke tozalaba na Ngalema. Ba dirigeant auto-voté qui basali déjà ni. Chers collègues, il est temps que bisona binoto se révolutionner. Ce qui lelo nazui mi fino komi balé. Na bimi nango na balabala au même na couloir na biso ya Sheraton na bandi ko beta yango boye. Bobi mato ya kokombola awa. Bakoyebisa biso nini jeune oyo abandi liboma n'est-ce pas mais soki tolobi biso nyonso tu ndenge toza awa tozwa mufini tobanda kobeta balabala tobi ke lelo tongi tomona sous-salité na Sheraton te bato baloba seke makambo bato balingi changement ekota n'est-ce pas regardez biso jeunesse tozoloba nini badepute bayaka kaka bazwi mbongo bakei tovote bango bake mpona bana na bango tango ekoma na moment baposte kaka bango nde moto bazwaka baposte mais j'ai regardé hier comment la jeunesse est qui mobilisée dans le stade de Marty pour que bakende koyoka concert. Les gens ont payé les transports. Kolongwa awa ti na stade de Marty pour koyoka concert. Ba misu ba téléphone ekei. Mbongo pe kei. Tango bosali bongo, bosali yango pour faire bana ne batango be po bana ne batanga te. N'est-ce pas? Siko lobby et kozala ndenge nini. Nga banda na banda politique na lingate na tikala ko lingate ba yembelanga.
ça fait plus ou moins 18 ans on a qui na makambo politique na lingaka te ba yemelanga. Et ça na deux catégories ya bato, ça na bato oh déjà ba na politique ba kuti déjà ba papa na bango ba sali ba kombo. Ba faciliter bango tâche pour que ba komo na bango yeba. Oui, c'est ça. Mais eza na ba jeune oh pe baza na kombo te ngana to za na kombo te. Mais lobby okoki pe ko aider famille na yo. N'est-ce pas? Le président Kabila, tout le monde a comme un mystère, a comme un président soit à l'âge de 29 ans. Tout ça est belé à l'âge de 29 ans. Et là, ils ont permettre biso ba jeune to évoluer parce que intelligence na biso est bloquée. Tout ça le baka kamwane bongi ka pona bango. Makamwane bongeli biso te bongeli kaka batu wana ezaka na batu moko il faut basala makamwana. Moi je vous dis que la force eza pas na biso jeunesse bon intégrer na kati ngali ma pour permettre biso to banda ko réfléchir eza impossible na sebino que soki na kei bo voter ngai lobby na koya na kosunga batu nyo surtout na ozala mutu alokuta parce que mandat ya député eza limité. Azaka kawana po na ko proposer ba loi na po na ko contrôler parce que arozana kati exécutif na kati exécutif ne place au bazwa ba décision mais député ozwa décision te na ko yebisa bino lo moko bomoni assemblée provinciale na biso ya Kinshasa lelo oyo bozolo ba ke makambo ezo tambola bien makambo tambola bien ndenge nini la majorité ya ba député nyoso to voter bango to ba koma ba ministre ba tika place na ba suppléant Cyprien nini akolinga acha motion ekwe sa député oye azakuna pour que député na soka kwe na niveau ya assemblée provinciale exécutif akozonga na niveau ya députation na ya ko perdre siège wana. C'est-à-dire le gouverneur eloko asala kasali nini alembisi assemblée provinciale abuki bango mapeka moyen bazwa ba décision ya malamu ezate boyoki déjà ba interpeller ministre ni ministre ya intérieur na biso provincial comme on ezala nani et belé pendenge tozem sou bourgmestre so to yebi été ntwala oyo ezotanga mai soki ezalaka kutu beto ezalaka te beto bosa na ntwala n'est-ce pas mais soki ngana bino to telemi lelo tozuka ba mifinu ku to bito kene na maison communale awa to beta kaka ba bongisela biso ntwala je vous dis une semaine aux alebele pour mon réaction ko sala ma rapide mais comment portion mo ya ba jeune kaka ya biso o bazana dipogre awa balongoli bourgmestre ya commune ngalema ba suspendre ba kenda ba siège kuna pendant 2 mois eloko mo esala masusu te moyo ke nozwa mikanda na niveau commune exact parce que groupe abatona ba ketele ma place wana. Chers camarades totangi ba classe biso na bino biso toza mingi bana oyo ba mama na bango ba nyokwa mipoto koma oto komi lelo awa lobi to ko pesa ba parents na biso ni. Laisse-moi vous dire une chose. Lelo ozana a 30 ans, lelo ozana a 25 ans, après 5 ans, au comme on a 35 ans. Mouta ko sorte lo ba que jeunesse aza venir à lobby, lobby e ko leka. Il est temps que ngana to lamuka pour que to réfléchir autrement pour l'avenir na biso. Il ne faut pas voter seulement parce que quelqu'un t'a donné ce qui polo ce qui nini. Na 2018 na batra campagne na ngana sala ta polo monté. Mais je crois fermement que j'étais parmi le meilleur Eli à Lukunga. Mais le col en a commoté, moi, qui ne place wana ezalaïté. Mais cette fois-ci, moi, je voulais que tu battes campagne Nganabino. Parce que nous avons des propositions. Il y a des lois petit à petit, tu dois élaborer pour que le lobby n'a soit changé. Je vais vous exemple, moi, les lois, dans la structure, ceux qui ont créé entreprise, par exemple, il y a recouvrement. Tu dis que tu as créé une entreprise en recouvrement, tu as un SNEL dans la régie des eaux parce que tu as recouvrer il y a des parties qui sont ratées. Que chaque jeune qui est dans la structure va faire 500 000 chaque mois. Est-ce que ça mouké? SMIC na biso ezalaka combien? SMIC na biso salaire va faire congolais moko ba na kata loi et quand même 10 000 francs. Pour le lot aussi mba 200 000 dikou faut au bomanzoto. Je vous dis, chers collègues, naza jeune te o na uto kwea na nzete ngai na beta kayas pona kenenchik na groupa zelo ne bale na biso ya Kintsuka pour que na kenetik parce que na yeba ki lobby et kokoza la meilleure pour na biso.
Et ça, moment où biso na bino faut renouveler intelligence na biso. Mutako sabino te bière to sombara bière biso tout. To koko fanda ana lobi ke mutu nyoso to omela masanga. Masanga ko sila. Mais lobi na biso ozala ndenge ni. Même lobi ke na lala na nga na quit. Lobi po makambo na nzala ngo esila. Lobi soko lamuki na tongo makambo na ozala kaka. Faut to comme na niveau OK. Jeunesse mutoyer à lobby discours na surtout bateau union surtout mutaza dans la carte FCC mutaza dans la carte union saka lobby to pour na changement mais aza déjà kuna changement ni déjà apporté pendant que place wana azale yango moni lelo député sacrifié yo pour kaza na besoin de 25 000 nae a na besoin de 21 000 dollars ne aza na besoin de 7 000 dollars nae biso barozo ngara na moment où là je vous dis ce qui tokei romona baroya baropesa biso bapesa biso bakei barozonga lisusu après 5 ans Eliezer to vota kai a na lukunga na ngalema n'est-ce pas combien de fois zongeli biso na ba o babenga ba vacances parlementaires bazala nango pendant 3 mois na ba conseiller communaux na lingi bino parmi bino na kata na futu na biso photo aligner 15 personnes 15 jeunes quelques personnes moi to fan les actes parce que biwa quartier ça na banc toute la police les a raté chef à quartier a trouvé solution sola administrateur a marché à sola o a wuti ko kufa donc on a 50 000 papiers c'est fini akuna il est temps de renouveler et ça domaine où écoute ça mbongo belé na mboka na biso quelques-uns au bayebinga awa je travaille quelque part encore azwa 200 000 pas na ayi so make papa Michel 200 000 na na okende awa na matadiki bana na sombi jeune soka lali na mbongo ebele na poche na ese et on sait que Sabino menga na ba 500 000 fois lié ba match ebele biso to ya na proposition ça quand ta muke faut la 2% la 2% au 10 000 au jupe mbongo dire à lelo be ta mbola pona ba société wana va parler pour la vie na yo il faut pas avoir peur ya kolba ke ba okanga il faut comprendre que les révolutions comme en les places moi na muke soko bando beto au moins na muke souffrance ya ba maman na oti koloba ah tango akomi na esika ngo bakomaka po bazwaka mbongo kuna nyonso alaka biso tomonaka eloko te ti lelo biso mpe toatire oyo na bandeko oyo toza yebake nde otie makolo na osangisi mpe biso awa okozala eli mais oyo ozopromettre biso assurance nango eza nini mpo baoyo mpe biso toprometaka ke topesa bavoi topesa bango bavoi assurance na biso ezalaka ke azwa mpe biso pe toza awa pona kopesa o bavoi po lobela biso pe esunga biso na makambo mosusu po soki tobi tovote yo te nani akolobela biso ozala eli toyebi te assurance na biso oyo asire biso eza kaka te fo pesa biso opesi biso eloko boye po tovote po tolaka na intérêt te assurance na biso eza nini kosangana boye tolingi te tosangana mpo na suka kaka lelo tosuka kaka soki ozwi nde après ya esili nango wana tokomi déjà libota tolingi tosangana na makambo mosusu assurance na ngai eza na adage mo balobaka ke nyama oyo aliaka libaya afanaka na kati ya libaya eloko na koyebisa yo komona nga na ndenga mosika te kolinga te ovote nga ocréer distance nga na yo voilà pourquoi souci na nga ezali ke ointégrer na kati ya structure parce que kopermettre biso na kati ya structure toyeba bato nyonso tu toyebi ke oyo aza boye politique ni tokoki kosala soki lobi tobimi pour ke bajeune wana bazala boye par exemple ndenge olobi boza bajoueur ngai na monde ya bale nayebi makambo ya bale mais naza lisusu kuna te tokoki korefléchir ngai na bino eloko nini tokoki kosala pour que même soki génération na biso oyo eza sacrifié baleki oyo bazoya ndenge nini tokoki kosala mpo toencadre bango mais mpo tosala yango ifo tozala biso nyonso place moko baproposition ya baloi oyo na kokende nango ezaka te oyo nga moko na kolota nga moko tokoki kofana torefléchir ah honorable tomoni mpo na eloko boye est ce que ya pas moyen totelema boye nga nazalaka motu moko na vie na nga nalobaka nalingaka injustice te moi na rasira bato to fandaka na bango baza na kati ya bureau na ngai si il s'agit na démissionner pour na cause ya bato nyonso to na ko se retirer na toko vivre na mboka oyo boye te mboka oyo eza ya biso mboka oyo eza ya biso esengi bo créer association oyo eza révolution
pour former biso. Ce qui te montre que tu as bimi na nzela ba bomi biso nyonso c'est parce que tant que besoin de morale moko boye pour tout ça va voir et après tout tout continuer kaka ndenge wana depuis 2006 ba promesse ba pesa biso yango et je continue til lelo à la finalité tu reçu quoi on a fait aujourd'hui 5000 fois 100 véhicules oui quand on a les combien ça m'a cabine na ye moi ni bon ça n'est pas maintenant c'est ça la pour former yo na formation éducation financière pour permettre que nos autres soient aux autres bakena pour nation ça fait bon à bakena qui pour après un temps capital mon métier à la n'est-ce pas mais là on a aussi un abino pour intégrer na katia structure na biso ngalema na biso pour permettre ngana bino makambo tozo loba etikala li solo ka tobeti te mbala sima to kokuta na table ya réflexion na biso ezala non te makambo to bandai koloba na mwana mobali oyo mais je suis toujours na bino lokola ndenge na lobi ke na ye po bino to battre campagne ensemble pasi na yo za pasi na n'est-ce pas et c'est mon pèse c'est mon ngai est-ce que tozolanda il y a bien pour permettre que va pousser yo je vais faire de mon mieux na côté la ndenge bobeta ka balé na moi maele ya mukio tozana ngo wana toko populise ata 2 ata 3 pour ba kende pe ba koma côté kuna ba epsinga ke bobeti match déjà 2 fois bozana tournoi mo bozo beta n'est-ce pas bosali 2-0 hein ayo sana malema mutabuti maluku ayo sana malema okei ba depuis pour na biso camarade au moins camarade lo kwa lobby ke ba entreprise tout biso sto la na esprit merci on a organisateur baza boko sala groupe no ba mama na uti ko sabina bana ke no pesa no carte na ngai hein na carte ya structure wana c'est bon merci beaucoup honorable na R35 pour la mission de chaîne ça on a kana ke biso moto sansa moto so mango honorable ça biso ko mo et des biso makasi ya mon frère beneza ke pesa merci honorable binzambe be apamula abaxele ba idée puis na miko donc ya mi venir ko lobezaki ba vona biso mingi o to do kanisa ko pesa on va donc ami tout ça manete afane calme nyonso tout ezambe be na mbanza biso pasa ka mambo bien ne pas bolinga nyonso be ezambe ko pombo na nzambe date omuninga lobi wana na kaka lobi ba idée biso biso to idée en série ka ke lobi ele kali azani kalime to si bana kani na ngola azana ngako kama mi ko shi impression par rapport à la réunion merci beaucoup mon HD Solution. Je crois que nous avons une campagne de sensibilisation à la jeunesse pour révolter la jeunesse pour permettre que les lobby na biso maîtriser très bien. Il y a un moment où on a quitté ces films-là pour plus ou moins 200 jeunes, y compris la maman, pour sur le lot de la journée. Tout sensibiliser, de l'accident va bien fondé. Il y a ma l'accident va bien fondé à jeunesse et là on est lobby tout ça dans besoin. Il y a un moment où tout les canaux si pour y avoir. Leader paraît c'est l'autre. Bon, moi on a Betabal, je suis un grand joueur, mais au moins qui n'a pas essayé bah moi ça quand moi par moyen on a essayé bah on peut se battre au beta tout le polé les tenir tout le baka à la timou lamba aux amours bien pour que Betabal. Merci beaucoup. Oumela honorable, oumela.
ezalaki nde yo ok